mbote na biso na pesi bino bambote moi grippe ndenge yalaka moi grippe mais nga na biki déjà nasi 2 jours mo moninga lisu te nga esi na biki na combattre ngo na ndenge moko penda ya kosakana te teloko na combattre na ngo yango bon na ba miel na banoko mela miel penda ya vrai miel na peki na wenze nazo sala ba menthe na chakai na sangisi na miel na citron na monaka kwa mungongo yango mugezongi mais bisibino nazo aga batu bazolela grippe yango grippe yango yena makani na sia malili to ba virus yango yena mopepe non ngaku muna nazaka nga muda libanda te kutu nazaka na ndako na ndako na kutu libanda te me grippe betinga na comprendre kutu te ponga na mwana nga mwasi o azosala baki na ye ane oyo ya banga malili te ye o mwana mna bovandi bwaza kwa yere chambre na ye couloir nyonso ya ndako ko malili mais chauffage eza de bano pena siko ba batterie ba virus ezo kote la bino na ndako ezoluka nani aza munoko kufungwama nani eyo kutozo sala mission ba etakeyo. Alors bandeko na pesi bino mbote na aka na 5 minutes vraiment na bino ya kosola na bino nazana mingi te biso à partir à lelo tozo banda déjà fête en famille biso profitaka boye moni to profitaka boye Noël to fêtaki na biso malgré tout ezana ngo fête pour na biso te to fêtaki na bana batu pe ba yeko tala biso na ndako to liaki to mele to yoki na biso roshiro to yoki luambo ti ba 22h. Donc voilà biso fête ko banda to na kozana nga na fête na nga na kati ya ndako na bana na nga na libota na nga ndenge sala kaka. Alors nga na osola bino lelo te makambo yo oyo tolandi biso nyonso ya ministre ya défense ya chef à la police makambo ebele sur banguna bakotaki pona koboma mokonzi ya mboka na osola ngo lelo te naza na banquête moko nazosala ya mike tana kokangisa belema nyonso wana na koya vraiment kopanza mpoke mais nazongi na makambo ya enrôlement avec monsieur Kadima. Syndrome oyo signe ezo caractériser tricherie à l'élection yo et bandina na enrôlement mais c'est horrible bandeko bozana plus ou moins plusieurs milliers ya ba imprimantes bozana ba imprimantes bozana presque bozana nyonso bozana ba machine ya enrôlement ba machine ya pose empreinte nyonso nanga ke noko soma na Corée du Sud na Séoul nyonso eza na kati ya plateforme ya logistique ya Seni machine moko ebebate ba machine wana eza na système ya illustration et Photoshop bokoki ko régler elongi ya moto na couleur ya kitoko moto abimi clair ndenge Corneille nanga asalaki machine moko te ebimisaka eloko ndenge zate c'est que machine wana eza na problème mais ceux qui botali ba carte électeur wana bokomona ke carte d'électeur bisika bakomi carte d'électeur eza en bleu ciel wana ebimi en couleur République démocratique du Congo ebimi en couleur sauf kaka elongi mutezo bima noir et blanc. Ça signifie quoi? Ça signifie que carte na elongi et salami esika mokote or que carte normalement nenge zalaka wana ezalaka vierge bakoti na kati ya plitom bakoti carte babeti kombo na yo date de naissance makambo nyonso. À l'occurrence il y a ancienne carte opesi bango ancienne carte ba déposer wana ba beti kombo na yo date na yo ba ebisi yo tia misapi na yo otie misapi na yo clac ba zui ba empreinte digitale na yo après ba ebisi yo
zalandengwana ba bendi caméra ya ma appareil bakangi yo photo pas en couleur photo wana ba récupérer yango ba bimisi yango en 3 formes moi jaune moi couleur makasi na couleur normale ba lakisi yo couleur nini olingi omoni ki elongi na yo vraiment monani kitoko ba poser obinga na lingi oyo ba récupérer wana tia ba bwakeli yo na carte na yo électeur. Mais comment expliquer ba carte électeur ezobimia bilongi ya batute wana ba benga usurpation d'identité. C'est la fausseté parce que eloko eleki faciès ta moto na kati ya document administratif ezate même passeport na yo soki ka ko kata ki mandefo kati kovo et na passeport ozana mandefo ebele ozana suki ebele ça peut te créer des problèmes na kati ya immigration surtout na ba pays mosusu motako sabinote ezana batu batindaki ba famille na bango ba cadeau ba mbongo ya ba fête ba keyi kozwa yango na Western Union avec leur nouvelle carte de lecteur mais ba boy ko pesa bango ba bibi longyo ezana kati eza binote eza simple pour nous comprendre likanisa kadima chilo Kabila salaki yango il faut qu'on néantir ba secteur. C'est-à-dire, il y a des pourcentages en enrôlement pendant période d'enrôlement. C'est-à-dire, secteur n'est si à Kasaï, à 15%, il y a un bureau d'enrôlement. Mais Kasaï, qui a perdu plus de gens, exode à Makase Salami, Bakase Emingi, Babimi Kasaï, Bayena Kongo, na Kinshasa, Bakoin Bawewa, Bakena Lubumbashi, Baké Zambi, Bakoti Angola. Mais Kasaï a l'ongwe na 15% à bureau d'enrôlement, à commune à 25%. Nyon soane zanine. Eza ba milliers nini oyo soki to tricher to ko sala na argumentation que non kuneza secteur na ye aza muluba kuna baluba ba vous voyez nenge ba sala makam ça dit il cherche comment baibike na Kinshasa il y a de milliers nesi chango lukunga ego voter Chilombote okita omata e chango ndezali milieu ezali zone ezana batu bele koleka Kinshasa mobimba. Ozomona chango pesa na territoire monene koleka Kinshasa mobimba. Alors baibike chango omoni video moko baza kolakisa mama bokende ko s'enrôler abito kito uti biro moko teza ata na machine bokende kaka. Alors babilo kwana basali yango pona lengite pona koloba voilà to tindaki batu bakende ko s'enrôler mais batu balingai ko s'enrôler te orke batu bakendaki bakuti machine te na babiro. Alors bazana fichier ya kala o ya enrôlement nanga mute o pesa bangwa bia ya yango eza juste ba kosala calcul la démographie par rapport ya ba jeune oyo bazalaki na 16 ans ba komi na 18 ans et par rapport ya ba jeune oyo bazalaki déjà na 18 ans si y a eu problème ya mortalité ou si y a eu problème ya disparition. Et nebisika wana bakoyeba eloko nini bakosala. Alors ba oyo so bazali ke bazali dispari bango bako sala de sorte que bazali vivant baza toujours wana na Kinshasa et puis bako faire voter bango même en absence na bango nesi mutakufa ba bimise lo carte électeur parce que bazana ba print na signature na yo ba faire voter yo Chilombo omonenge bazokendele mais congolais tellement bo telemela ndoki wana musenzi wana bo pesa e chance ya ko trichete ya ko botola bino élection te azali fossoyeur moko ya ko sakana te azali diable moko ya ko sakana te azali incompétent ayebi ate loko moko te administrativement parlant bo pesa ye chance wana soki bo pesiye vous allez le regretter vie na bino mobimba. Ceux qui m'ont mis sur Chilombo, président par la tricherie, vous allez le regretter, Vinabino Mobimba. Beaucoup regretter, beaucoup la main na misu, beaucoup liana. Parce que, mais non. Tout ça va puis. Comment mboka mwe go tambu sama na banyama boy.
mboka eza komitambusama na banyama ndenge nini tokoki koaccepte babiloko wana. Mais eza manque ya lancement ya développement moto ezokima biso na maboko. On aurait dit commencer déjà à développer le pays, mais voilà. Sili. Voilà, et Sili. Congo a se développer sous les lotés. Na uti komona Nigeria déjà après avoir lancé TGV na ye Nigeria parce que balancer yango na même moment en Afrique du Sud, lelo a lancé métro ya Nigeria. Donc Nigeria a commis na TGV, a commis na métro, aucun na Lagos capitale économique, aucun na Abuja capitale administratif au funguliga monokolobi. Est-ce que naza na Miami goute ya la salité. Naza na Chicago, naza na California, mais non, naza na Nigeria ndeko. Et voilà, Nigeria économie ezotombo, il y a plus de millionnaires là-bas. Et le Nigeria va déclarer au premier pays où yezali ya kotombo ma collègue ba pays nyonso ya Afrique. Et c'est vrai parce que les Nigériens na matière wana basala rama sécurité. Alors voilà biso ndenge tozwi retard likolo ya moto moko boye un aventurier na bruti alingi azwa deuxième mandat po ya so na maison Hermès asomba babilamba Kabunda lobaye ki a jet mo na ko bombele mbongo kuna na ba bank 50 ba bakabati Kabunda batie na prison. Topesa ye chance wana te atikala ko bima so président te soki tokokufa atika ko bima lisusu président te aza très médiocre aza président akosala soni na Congo pe na libota na ye. Chilombo mawatro sacrifice à Salina Vina et pour bapesa esigawana, c'est regrettable. Ceux qui t'ont ôté les madés, vous allez me donner raison. Hein? Vous allez me donner raison. Au cas de Mazosa les a tricheries. Hein? Alors, bino peneni bogozo ba carte de lecteur, au bilongeza ya binote. Parce que longueur zo mona na bien te na carte. Za yote. Soki zalaki passeport, okaniso ko voyager na wana pays ni. Soki ba carte de lecteur wana bilongi wana bazo bimisa bino. Ezalaki passeport. Tala mwasi oyo bazo benga Chombe ya komi ambassadrice na biso à Paris awa. A modifier ba salaire ya ba personnel ya ambassade. Mbongo nyonso bazo pesa bato ba visa. Azo kabulana bata ambassade ekomaka liso na Congo te. Basali e rappel. Mais moi si wana kala mingi te auti koloba ke tobenga na ba luba na kati ya Lubumbashi po baza kolia ba mbwa. Mais na yebi te ndenge mutu aza xénophobe Chilombo aketi ya ambassadrice na ya Congo na Paris. Asombi ba voiture ya sika makamu nyonso tabino bozo sakana ayebi déjà ke Chilombo eloko te eloko pe ya te eloko pe kozala te eloko pe ezala te batu nyonso baza koloba fati beton baza bandoki balingi Congo te balingi pe bandeko na biso baza na Congo te. Zakari Munoko solo tika koloba makambo zanga tina o bakai ba Rwandais balingi ba ya ko espionner ba boma président de la République ne ba boma ki Juvenal Abiyarimana. Ba Rwandais baza ba non ba Rwandais baza ba ndeko na bino ye moko chef de l'état moko mwasi azalaka ne na ndako muniamu Rwanda wana Nyakero mama moko boye mama Marie alobika na Congo Kombo bandana nya ezalaka te mama na baye koluke na 4h du matin na butu aza kolala na mobali na mbeto babimisa lokola nyama na libanda ya lopango ponini alobi likambo moko eshoke bango bakomi kofinga docteur Mukwege parce qu'il a sali déclaration politique. Ah oui, tango bato banopesa candidature Mukwege opesa. Mukwege opesa. Failo opesa.
bakandaka okutu mibale wana mukwege na fayulo bango nde tokotia na base na biso pena babotola Tshilombo pouvoir tolakisa Tshilombo ndenge ni baadministraka mboka batambusaka mboka lolenge nkani parce que Tshilombo za musala bana pena donga nyama pamba wana bozo pese ba chance moko yoka Tshilombo atavanda ina poto tango molayel nga zo chance ya ndengwana bofungwa makapeko avandi 34 ans na poto atikala kozwa chance ya ndengwana te mundelo kasi opesa zoba chance ya ndengwana utika ba blague na bino pamba wana mundele oza na expertise moka malonga te otangi ba classe ya malonga te mundele akopesa chance ya ndengwana. Vous jouez avec la vie et puis on va na yo fachi wangulo wa musenzi ozoyebe loko zoloba te likampo ozosala ndero ozoyeba ngo te o eza syndrome eza signe caractérisé o ezo caractériser tricherie o kadi mazosala alors bozongisa ba carte nyonso ya ba électeur bozwi eza na bilonge kokai na binote parce que eza usurpation d'identité okozwa nango mbongo na Western ndenge nini okofungulisa compte bancaire na banque ndenge nini parce que le visage qui est dessus là ça te ressemble pas, ce n'est pas ta carte quel que soit le nom qui correspond à ton nom, ce ne sont pas vos cartes à vous babiyebisa bino na munoko nini. Et l'okwa liboso ezali ke identité administrative et l'okwa liboso batala kana identité c'est le faciaste et longi si ça te correspond ou pas. Ce que longi wana eza na mukanda et kokani na yote, la carte ne t'appartient pas, ça s'appelle usurpation d'identité. Oh. Non mais la kiss. Pour ma solongo. Bon bandeko to monani hein. Tout le monde est là, on a 8 minutes mingi parce que la bandeko lia bamade suna ba mapa donc pesinga bolembo mbote na bino ba meilleur ve mama Christine matondo na pesi bino mbote ya trop. Lobeza samedi na osela bino spécial politique congolaise. Vraiment lobby à partir à 10h ya Tongo lobby samedi na kobete la bino masolo ya pasteur moko oyo pasteur de la foi. Ayaki wasali plein à Pariawa na obete la bino di solo. J'ai connu ces messieurs là un aventurier ba mama bazigisi biloko na nzungu likola oke no sambela soi disant aye na ba miracle na obete la bino di solo lobby à suivre.